nous ya toza panel aso bandi ko landa makambo se o bungsa idée Maman nous ya lobby mingi biso pe to loba si beaucoup lobby mais nga na okita nga moi je pense que na osengo pende mission pour rara biso mi balé côté débat kango bien pour la moni vraiment que belé vers loba mais bat bazé belé awa no biso e on lo wa panel ba gola mais ba warrior ba mo ba bino ko kita ba ba mata donc ba warrior to ouais warrior alaksanga warrior na panel o bazé belé ken tiana sa warrior a golota a warrior non ça warrior ah ok ada warrior hein ali kola panel kaya wana tangelo ken piano za likola za warrior ah bon o yebite maman na to réfléchir ya solo et donc on prouver ça to réfléchir on landa kete non la landa ata émission ya ken penalty zana kita tous les warriors ba na panel bino bagola boti merci te kokita monte biso nde bokola tokita na biso po bamati pena nde po baya wapuye bazwa occasion nini bango bakokitela pa bango balingaka boye lokola bakokita paperve bozala ebela boya mais nous yanga azocomprendre te quand tu dis que mwana mboka fonga mi en micro quand tu dis que bazokitisa paperve na domaine faire aza disque d'or non certifié vrai ou faux yango tolobi silisana bango jour omona ke oza na poso yamba pe biso tozalaka no entre biso na biso bagolwa tomata mpe tosolola totikela no bawario mpe basexprime mpo baa na posa mpenza koloba yokokita te tanke oza wana te panel eza bagolwa yokita pwana bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, premièrement, non. Bazwanga na étiquette sur balinga bazolanga te. Premièrement, nalingi na féliciter yo parce que namoni bato ebele baoleka na panel oyo ba comprendre vision na yo te. Omoni artiste Ferregola aza na talent moko oyo exploiter ata 2% talent na ye te. Donc makambo ozoloba ba réalité moko oyo ekosala artiste danger lobi pe ako bloquer pe musique na biso pe conquérant moko ya Ferre akozala na musique ya Congo te na mboka na biso. Le problème ane ezali Ferre aza limité par rapport ya entourage, par rapport ya vision. Makambo zoloba ezolakisa oza na souci nde ya Ferre asala makambo ya minene azwa pe ba mérite oyo ba artiste ya minene bazozwa na musique oyo ezobeta malelo na mokili. Donc neti ozobeta sete mingi makambo etali ba featuring moni ndeko na biso fali po babanda ye ba featuring tozala mona ngo ka neti maseki batu ba mona yo kaka ke non Naomi aza golwa a critiquer Ferre kwani nga na sala ba émission na Kinshasa nazo critiquer fali pourquoi ayembisaka ba musicien na été pourquoi fulaka ba musicien na été tandis que Ferre a foulaka ba musicien. Oso papa, Fali a trouvé normal. Et comment appelle à niveau moi Fali a fait ça pour occasion sur ba musicien chaque musicien chanzembo. Donc Ferre Gola, soko vinzembo neti regarde-moi. Au vinzembo neti amour illusoire. Zo banzembo ya bongo. Que Ferre Gola sali 15 chansons ya bongo abetiango ba featuring na ba artiste international ya libanda parce que eza magie te o fera sala biloko wana eza nango magie te ezo senga batu bakufa te ezo senga kaka ba manager ya bien lelo ekoma kaka ba manager ya libanda omoni équipe oyo botobenga équipe ya diverse nga na fanda na bango mais bato balukelaka Fali ba marché wana ya ba featuring ba production minene wana eza batu ya libanda oyo baza mieux placé baza pena ba professionnel ya kolukela artiste biloko wana donc nga pona nga naomona nanga place Naomi ozofinga te nga kutu naomona ba émission ya boye peut-être soki Ferre azolanda par rapport ya ba émission ebele leka neti nga émission neti ya Charlie Prince na koleka na panel te na kosenga demande te parce que ba Charlie Prince bafinga mais yo ozopesa conseil so ba comparaison esengaka boninga te boye yo kosala effort oke boye eza na ndenge mabe te bato oyo bazomona yo Naomi peut-être ozokende libanda peut-être bazocomprendre eloko moko te na moi bato baninga mosusu balobi
Fali Poupa asala pétérine na air keli et apporter l'ennemi. Fali Poupa asala pétérine na Olivia. Batu ba bossa na ke Fali Poupa abeta sali ya monene Apollo. O Congolais moko tatikala kobeta. Eza par rapport ya ba pétérine wana sana ba air keli et même na ba festival ya minene ya Amérique. Donc ozwa talent faire soki kozwi pena talent faire bofandi pena ozwi pena conscience na yo ezongi otali pena faire ke bato azwi pena couloir ya bafeaturing oyo fali azozwa faire egola beti ata na 5 artistes mama bokolemba bastade ya mokili. Là je vous dis la vérité, bokolemba bastade bokolemba basale. Le problème ane ezali bato batika kolimite vision ya artiste atikala kaka local faire egola toza na besoin abetaka ba album tomona ba single d'or ezoya tozomona ba disque de platine ba biloko bele wana. Donc nga na ye nanga koleka awa te pona finga pona appuyer soit Naomi asala be émission a cracher les fers. Moi je pense bato basala be émission pona ko cracher les fers na tsaela bango pe be émission neti bashali parce que be émission na bango ezalaka azalaki na fere ayenda zo finga ne fere akomi ko bimisa tela tanga te fere boy yo zo sala émission bango te yo ozo pousser artiste ozo pesa nde ba idée pour rivalité wana ekende bien. Donc moi mukia kolobaka ya wana na oba koloba dalina peso ba courage félicitations na ba idée initiative na yo oyo za nango pona ko appuyer artiste soko ozwi ba débat msu trésor Congo akenda osala na ba télévision déjà ba débat moko ya artiste musicien yo zali directeur ya marketing yo edi badiata ya faire egola ya faire bolobi na époque ya Kabila zalaki motu ya wera malgré zalaki na ba trophée wera malgré zalaki danger koleka JB mais pona kopesa we kokone weranson ba tozeka esprit JB ba corona e ba momi bale akitisaki wana za kofinga pena artiste directeur na yo mo indirectement siko ba bola ba comprendre te. Ngai pona nga vraiment Naomi félicitations parce que ce que zala sa bilo mo bo sa net o kitisa fere nga na kota nga panel lote parce que nga na Zambia en plus bato baloba Naomi oyambi warion mais bo sana ke début ya carrière ya fere ba biso net ozalaka na fere biso net banda okesa na fere po comment ça fait-il nga fere aboka nga na album na liboso ezalaika par hasard te na travailler na fere mais ezalaki ke aujourd'hui la fere marché à danger. Est-ce que vous voyez que Brazzaville famille présidentielle ya bana sasu ngana zana bana sasu bango tu ba fanatique ya fere talaka batina ba kopike mwana sasu mo trésor ngo na posa fere yembela enzema kutana na fere na matanga madilo to fa na fere dabi na lupangu ya sasu ba fanatique na yo bango nyonso mwana sasu bana besoin oyembela enzema dabi no fere abi ken solola na ye batinda délégation lobi tokutana na 11h apesi na ba montana mama Naomi na olo bango nzamba zoloka na solola na trésor ngetazo pe maza awa na Paris trésor ngeso a délégué des canaux rapides et na bato to yeki liboso ndako ya fere 9h to moni fere na balcon abimi pena na balcon na ye amoni biso libanda ayebi ke kenkana ayena délégation ya bato amu to panda libanda 9h ti 15h mwana mosala siko aye kobima alobi donc président bibaki depuis 6h na biso famille présidentielle ezwa biso ba congolais pena toza ba aventurier à niveau moko babi mutu tomoni pena awa na tongo avantiro ti 15h après yo tinda mutu na 15h ki azate so yebisanga tuko muninga aza téléphone ezosala relation nyonso tu azoyiba ngo na pete mutu abongo azomata yo ozotikala na nsima eza nango na ndenge ya mabe te ke bato bazwa neti yo matisi bato moko boye bazalaka contre fere non biso totala mutu moko boye oyo tozalaki na ye
makambo ne ezalaki nango limité yango esala biso tokende baplace biso mais artiste na biso oyo pena azala ya génération na biso tobanda na ye makambo sefere nani yango ayebi soki moto moko soko asala émission akritike fere ndalinga ya fere te peut-être moto mosusu asalaka biloko ya bongo nga nayaka ya mosusu naokritike fere naokritike bagolwa mpona kosombisa bagolwa nde biye parce que bagolwa bakomaka na niveau kosomba biye il faut ocritiquer bango tandis que bawanga baza souple bakokaka message ya leader na bango esili baexécute zwa likambo oyo ya bakongole mibale baobeta na Londres moko aza na sali ya 20 000 place moko aza na 7 000 place oyo ya 7 000 place annonça depuis kala ti lelo tozolela babiye ezotekama te mais oyo aza na 20 000 place annoncé na ye kaka na Stade de France oyo tobetamaka mwa oyo passé mais babiye na ye eti esili ya mwana ya 20 000 mais ye na kosila sikoyo babiloko ya bongo soki bato basali baepoche bagolwa bozotindika artiste na bino te bino siko bagolwa bolingi golwa moko aserevolte te ke atelemela bino ndenge bootindika artiste te bozosomba babiye ya concert te bozosomba badiske na ye te artiste wana kozwa badiske do nde nini artiste wana kozwa badiske de platine nde nini artiste wana kozwa badiske de platine ndenge nini Naomi aza na poti moko te Naomi aza nde na souci ya artiste na ye comparaison ezosalema ye mpe azala na baargument ya kobundelaka feri eloko bokomprendre Naomi te eza aza na souci azala mpe na baargument eza teke aosala biere na bato moko bato wana baza na baargument ebeleke tobeta plus de 18 stade ya Afrique tobeti na ba 2 stade ya France bino après stade de Martyr biloko wana eza te soki tokonte basale donc ngai eloko ya moke na ngai nazala nango kaka yango wana fere aza ndeko na biso congolais aza ennemi na biso te ekozala mpe kenpe na kritikake kenpe nazala nde fanatique boye bango te donc eza mwa message ya moke na ngai napesa yango wana nayaki nanga kofinga te naye mpe koencourage yo Naomi te nayoka o ozofinga fere ekomi ya kofinga nga na komata te yango mona bapanele de basali prince na komata ngo te donc message na ngai ya moke kaka yango wana bagolwa nde biso toza nango baninga baza déterminé biso toza déterminé te merci beaucoup. Merci. Maman Naomi, bonsoir. Merci Ken. Bonsoir Maman Bonsoir. Bonsoir na bande Bonsoir. Merci infiniment na Ken Piana, la participation na Maman Naomi. Ngai na féliciter également et puis na encourager pour lutte oyo zo mené eza lutte ya mwana oyo alingi papa ne makasi mais azo mona na erreur oyo ezo sambwisa ye na miso ya bato tofanda na bakartier tomona wapa misusu eza ke ayaka na poko na mbongo na kofanda na kwa mbeli na ngomba sa aye na eta etraité baninga bakomoseka mwana lobi te papa ikotiki ezaleli oyo bana misu baocomprendre te baokomona onire yo oza teti ozo oze mingi mais eza mpona bien ya famille soki papa a changé mama na mi oyebi ngai nasali ifasik ngai nasali étude ya communication na journalisme et à une certaine période j'étais journaliste pratiquant pour Natika nga na sala na groupe de presse libérale Neroken puis anaza na panel ya za ya presse aye groupe de presse libérale eza excellence Guino Ndombolo nazaki na 89.4 alors nazo ebisa yo maman faire égale à moi étant que professionnel de communication c'est un très bon produit un très bon produit je vous dis faire asa matière première au soko oke na bacondition ya bien oteki mama nga na yo tokondima teke mwa mobali oyo abotama na bishata na biso soki eziste kotie na bacondition ekei tokondima teke mwa mobali oyo abotama na biso aoyo azitayima na ye parce que mongongo eza mongongo afere egola mais kaka osimagine ke aosala refrain ndenge incon na banda kosala na ba YMCMB pemene na ba DJ Kali pemene na ba Rick Ross il a cette voix le monsieur il en a même concurrent notre barazana ngote. Mais maintenant, qu'est-ce qui pose problème? Eza entourage na bakano ou il faut son leader à comme na sommet. Il n'a pas encore touché le sommet. Au moins même 20 ans tozo lobo. Ou concurrent qui reflété dans Stade de France. A préparer qui envoyé baki. Alors biso to la nemba ngote na préparation pour to kokate. Il savait ce qu'il faisait. Au moins le nom
ngai lelo na ndeko akanga micro s'il vous plaît pour tout sur la bien ngai na meka ko réfléchir muki mutu na mutu azalaka na côté force mais azalaka na côté faiblesse mais alaka force ya faire égaux les voix mais aujourd'hui dans la musique la voix seule ne suffit plus c'est comme les ndenge moko na force ya ba nation ba mboka lelo to commencer la armée numérique pour neutraliser Rwanda. Il faut préparer côté numérique pour recruter des journalistes numériques ou des autres informations pour éboma ou te donner un intox fausse information kako bakani million na mbwe basali boy biloko lokuta ko bangisa oh non ba M23 ba komi 1 million ba koti déjà place boy il faut plus à la forme numérique maman moi j'ai toujours réfléchi ngai personnellement ngana mona affaire égole à tondi si stade to atondi si salle potobi na voandisa moi ça ce n'est pas moi parce que pour nangai na habité toza na panel tozé belé na habité ceux qui oyebi orchestre kimbangiste symphonique nikoleleki ba auto fête anniversaire ba invité ki pasteur Moïse Mbi nga na mutu nanga na mona affaire egola télé mito fandi na tabouret ba tchelie 80 personnes na sima to ba groupe le quoi ba lutte gion ezana no dasao ezana na unikim hein au monde nga betara acoustique banzembo nyonso tobi concert ya lelo na Bercy na Yuare na Towapi voix dans l'orchestre lelo te to bundana voix fait go la fandi to tchele ba violent ba instrument nyonso ndenge na ndenge to zi orchestre ka bongo boyemba nzembo loka ba papi kake même nzembo loka ba insuline maman mais quel bonheur bonheur. Il faut tolinga ye poto pousser tolongola ndenge mama no ya banda koloba tolongole lo nyama na artiste na biso boloba ke ba primer wana po asalini ba primer wana po ba benga ngo aza précurseur à innover à Poussipion confirmation na Congo za beta Bercy longo beta Olympe longo beta Zénith ou era beta 2 le nom ba elibiso level 6 beta Stade de France même ba génération où ya après poto confirmer yo beti basalo wanyo socialiste beti Stade de Martyr kolongo la Stade de France ba xi mususu wana koti na Panthéon omoni mama comment pembeni artiste bato baza pembeni ne basungaka ete lelo omoni mama na chuté dans la bref pour tous belé il faut tout lelo na to pesa exemple eza concret lelo soko ke na université o babengaka UPN eza na filière hein eza na faculté babengaka français linguistique ezaka na lettre bato français linguistique mosala na bango ezani eza ko corriger français ko tia français à la page tango nga pembeni artiste na nga ayembi nzembo oyo eza na français nayebi ke à la base français eza langue maternelle na biso te na kosenga leader nzembo ndenge esili ave bima est-ce que tokoluka ta assistant moko te ya français linguistique ayoka nzembo akobongisela biso français po bima parce que ba œuvre oyo tozotia lelo ekotikala libela papa mama na ngai pembeni ya leader na biso bato osungi baza te batika leader aloba na nzembo Baudelaire kuyema le mot je t'aime 33 secondes pour l'équipe. Est-ce que le je t'aime, la phrase est conjuguée, le je pose l'action, ça c'est un mot. Botiki pe ebimi na album bano ba royana ba génération future et ah mais oui papa les musiciens chantaient bien mais cet artiste comment il commettait beaucoup d'erreurs comme ça n'avait-il pas de bureau? Qu'est-ce qu'il faisait? Trésor Congolo, on a dit baganga, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites à côté des artistes? Vous êtes là, autant de la étiquette, aux autres langues passées, comment vous pouvez laisser cette bêtise? Excusez-moi les termes. Et les cas, écoute, un album, le mot je t'aime. Et c'est là, c'est plusieurs fois. Moi, nous aimons le voir, regarde-moi. Ce matin s'annonce bien. Les oiseaux chantent bien que tu sois parti. Et ton rire dans les yeux. Non, ce n'est pas le rire, c'est le sourire. Vous êtes où? À un certain moment, nous devons laisser l'artiste comme un produit se vendre. Au moins, maman dans le supermarché, ce côté là comme malade ou ici qu'a bien représenté, il faut pour la compte point bien. Au tiatan ou ta côte à momi. Oh les autres ça là, les abolimos. Rien ne vous retient. Ah ouais. Pourquoi il peut se décider à la suite à nous on a changé dans la camp mais tu au tikali pose y a ba critique où ils ont construit carrière artiste. Moi je pense que ceux qui ba bureau to famille to artiste Roland aux amu aux la pembeni nae aux la folle du roi té mais aux la moto bandolo ba keba a mabe a osali mabe a to bakisa a to bomisa musique et sous ça na ba
trophée to ba brevet to ba diplôme to ba disque o bazo décerner ce qui est zonga te retour exact ça le quoi éco exact il faut mettre na qu'est-ce qui bloque et alors à un certain niveau il faut se laisser transporter comme un produit ba memayo totika musique totika concurrent na ba luketu na ye totika concurrent na ba bina na ye biso to exploiter voix na biso ni to beta musique exact pour une première fois la musique congolaise concert il y a 2 heures ministère va dire au panda na to imposer et ça la biloko ya sika to imposer ba fan ba metsa apani na tabouret apesi biso ka voix banda na vida imana dina lelo voix c'est-à-dire que nous bina yo et robino lobi ba liboso na que les musiques motema na bini mais le quête binité peut monter bimina quelque chose. Merci beaucoup maman Naomi et bonne soirée à tous. Merci beaucoup papa Léon. Mutu safu na micro loba. Ngala loba. Loba ya. Bonsoir mana. Bonsoir. Moni nga penza lokuta mabe. Makambo ozo loba na eza na mutema na nga nde moye ya olobezati. Eza ka penza na mutema na nga parce que balobaka vrai fan eza yo parce que olingi artiste na olinga koma musika yango zomona ba point ya mabe fo oloba o dénoncer pour na artiste akovanda soki penza na kati ya bagolo ata 10 personnes bazo réfléchir de quoi yo papa avait akoma musika parce que aza mama na chanteur aza artiste munene oyo ayebani oh lelo esali eloko zo sala kita pona nini parce que entourage na ye eza bien te bato bazo conseiller mabe ba fan bazo tinda ye ba fan mutu bakomi ko mema via papa ave soki muninga asali boye ye pe fo ba mema ye yo pe fo sala boye est-ce que ça a sens et ça a sens te bino bozo linga papa ave azala concurrent afali ce qu'il fallait à bêtis sale bino bolo ba papa avait fois bêta pe kuna alors que ce qui to yena ba argument le so to bito ça débat na warrior o ayebi penza makamba ofinga te toza na argument o pesa te parce que eba lo ba musique eba bi toza musicien zo beta musique et ça zo ba trophée ozo ba mérite nango au monde des reconnaître yo ba vi na on YouTube ezo yo kana ba tu bazo salela banzemo na ba challenge concert na yo ezo te kama mais ya biso so to bito tcha penza débat biso na ba warrior boy toko penza warrior o azala mutu ayebi makambo solo ngana ozala na argumenté ngana kota atena mwana leki na nkaka na seki parce que o lobelo ko morote so à part ko finga toza ne loko olobate pourtant ça bien te photo to streamer bokende na YouTube bo mon papa va bimisi nzembo tanet nzembo bimi mikolo e karami na 2,300,000 pourtant nzembo bimaki liboso et le cas qui coûte nzembo fallait bimisa kina Didibe et le qui abango siko nzembo ya fali na Didibe et le qui susu ya papa Hervé ya biso tika na sima na 2,300,000 tiko ba gola boza wapi bino kaka ko finga ko lo ba poani ba décorer fali ko lo ba te aleki ne lokote le bolo ba mutaleki bino ne lokote faut bon la ki c'est épée que même si aleki bino ne lokote mena ba argument boye pe bolo ki que o leki biso penza ne lokote bino baka ko leki biso ne lokote kala munoko exemple okutu non eza makambo ya soni mutu ye wana kuna azwi salle na Londres ya 20,000 places mais so okoti na site ya batike no mona batike presque sili ya biso yango wana ya 7,500 ti lelo eza kaka est-ce que ça a un sens so to lobito lobate bokomi ko finga Naomi bokomo finga Naomi boso chaye partout alingi papa Hervé alingi artiste na koma musika abando sepela tane tina minti ezate ko za la complexe ou bien ko linga te faire gola asala le kwa fali mais tane tina minto baninga kuna banzembo ezo bima bazo sala makamna bango ezo kende bien ya biso siko ezo zanga nini New coach, ebi fallait la gata album ne atende momo kuna dynastie Kao. Namonyango. Abimisa 51 titres, 51. 54 titres dynastie Kao. Hein? Et comme aussi l'enfant.
biso papa Hervé na omoni Spotify nana si ça vite fait papa nanga omoni Spotify eza bafutelaka yango bagula ebele boza na poto boza partout ata na Afrique okoko futa Spotify na bando yokaka artiste na mais bino boza kaka papa Hervé aza kaka na 200 et quelques mille ya écoute na mois fallait pour passer ce qui na 2,5 millions à combien écoute na 3 millions. Est-ce que c'est normal? Tout le bapé, tout le baté. So Naomi a levé beaucoup mon finger a lingi fait rigola. So lingi fait rigola tanga kanga. Et non, je m'en fous na le baté na vai na kangi jote tadingate. Ah bon. Maman Naomi, bonsoir. Na suki na wa. Grave. Bonsoir maman Naomi. Bonsoir. Bonsoir. Maman lobi na mataki je crois okitisa kingai. Mais na loba ki temelelo na loba maman na bandina no loba félicitations na yo na musalo zo a bâtir pour na papa Hervé et je crois que vous allez passer pour na bato ba comprendre yo et ça pena passer pour na vision na ebandeli bato ba comprendre ngo te meilleur to koma moi liboso bato ba comprendre yo bino boza ba véritable bato ba lingi benza papa Hervé, c'est-à-dire il y en a beaucoup de Gaulois qui bazo limiter makanisi na bango na vie ya papa Hervé. C'est ça veut dire papa Hervé azana posa koma musika, papa Hervé azana posa sala makamba nini, mais bango bazo tshaba limite o vision à faire eza yangwana vision à faire eza kozwa déjà zwa akoki. Est-ce que musicien nyonso azobeta musique oyo déjà azoteka balbon mbongo ekokota, mais musicien asukaka kaka wana te, il faut ça musala ya bien musique ya bien bagolo basomba ye et puis ba mérite musicien te mutakendo akolukango ba mérite e yaka selo ndenge ba fanatique bazo somba biso nyonso tozana posa papa Hervé a évolué. Papa Hervé azana voix et puis moto aliboso banda ko pesa biso ba jeune elengi précurseur na biso aliboso ezali non papa Hervé ezali nano msofalité mais précurseur aliboso ezaki papa Hervé mais manque il y a incompétence ya bureau incompétence ya ba moko ba fanatique o ba komi pe ko loba baza ba toko benga bona ba langa mususa mabete pona tozana live mais bazo zo ba limitation na bango ba tsango na nzoto papa Hervé. Papa Hervé va limiter. Ba bureau mosusu ba limitation na bango ya vie ba ko produire le côté ba ko zo ba contracter ba lingi ba sukisa le quoi biso to ko ko le ko zo ba contracter le quoi biso to ko ça la publicité. Papa Hervé vision les awana non vision papa Hervé zawana ti vision papa Hervé eza akoma pe musika atika le ndeto lo ba na portugais atika legado, c'est-à-dire soki musique esuki lelo tolinga papa Hervé ti wapi fali akozala na agrément ebele ko présenter boye na papier koleka biso, mais soki musicien azo sala makambo o il faut etikala maman nazo senga yo pena mama na kolemba te na yebi ke ba kolobelo mabe ba komema yo na ba limite ke o désisté de to ba na portugais o désisté mama na ko désisté te eza compliqué mais na tiki ba loba pe pour ba tumusu ba loba continuer maman toza nsima na yo. Bonsoir. Bonsoir les frères. Oui, ça va bien. En tout cas, na loba nite na uti musala na ozape bref. Elo na ina loba juste ndenge nzamba sala biso na mokili. Il faut vraiment tout zong sango na mituna biso. Moi je t'aime beaucoup na yebi koza vraiment mon papa Hervé. Je sais koza na souci à papa Hervé. Elo mo na roloba ndenge nzamba tinda biso na se batu nyonso bazala ndenge mote. Kobota même ma passa. Bimbi na poche moko ba binga ba vrai jumeau ou des vrais jumelles. Tester na bango les alande mote. Boko kene musala boke na société bo passer test bo zubino mibale bo bandi musala le même jour même poste. Mais moko ko évoluer musa ozana c'est toujours. C'est que les gens ils demandent à papa Hervé qui base à la égalité na faire, c'est impossible. On n'a pas dit égalité na faire. Tu l'as dit à égalité.
Pardon, égalité na l'autre, Fali. C'est impossible. Tolobi, est-ce que ce monde a égalité? Non, parce que les gens... Oui, Nalandi, mais frère, il est là, papa, maman. Frère, Ayo Kanaka. Excusez-moi, maman, frère, j'ai la parole. Toké quand on Afrique, non, faire un bêta combien de stades, fallait un bêta combien de stades. Pour tout la concurrence, pour toute façon, musique, nous les autres percés de la même manière. Moi, mon problème, moi, tout à l'heure. Moi, je viens pas pour comparer faire un bêta combien, fallait un bêta combien. La différence, c'est que j'ai dit que, à ta bobota mi proche moko, n'avancement à vie, jamais la côte à côte. Le problème, c'est quoi dans la vie? Tout le monde a sa sortie na façon na yé. To limiter ferité. Bon, là, nazo ba isa vie na moi personnellement, nazo embarqué tout le monde c'était. Nazo ba ponanga, nene nga na mona ka mama nani Naomi. Il prend pas mal. C'est-à-dire pour moi, faire azako exister, il est là. Faire a bandi musique il est loté. On faire bandi musique na bota qui na obanate. Tu vois, ma fille est née le lois en a 25 ans. Mais pourquoi on doit comparer? Pourquoi on doit comparer le lois incomparable alors? Ça va vous en monter. Pourquoi comparer qu'il fallait à Betty à faire et faire ça bic rouge? Pourquoi on fait ça? Les femmes, des personnes différentes. Les femmes, adversaire, il y a fait, c'est fallu. Oui, adversaire, on a beau y cause à l'adversaire, na été téléphone, adversaire, c'est pas tout le monde dans la vision moko. Mais pourquoi comparer des personnes dans la vision moko? On compare pourquoi? On compare par rapport à la musique parce que tout le monde dans la musique. Quelle musique? Parce que musique est dis-moi un peu. Fali à mixa. Écart nini yozomona entre fer et nasa. Écart papa écart neti ya ba parce que ya petit stade vraiment à côté. Mais vous tapez à côté, franchement. Vous tapez vraiment à côté. Est-ce que vous voyez que Fali bien il y a Stade de France va somber là gouvernement. C'est rien ça. Pour moi c'est rien. Moi c'est moi out na Stade de France le gouvernement congolais. Ils ont fallu. C'est le gouvernement de même que ba warrior. Gouvernement c'est ba warrior 80 000 et même on a stade. C'est ça. Et son billet n'y a ce que oh ouais mais par contre on parle ça billet au pied parler na quoi mon fini ko ba golwa ba pesi nga ba billet mais na kete bo pesi nga billet mais na kete na ye na nga pete surtout ba yaki wana bon, merci. Prochaine fois, parce que nous non, mais please, tika maman a chuté comme ça, au pesa de comme sous malobapo, maman le quoi qui est comme ça, soit au paiement. Ça va, maman, et fait continuer, casse. Donc là, je vais chuter parce que dans mon toyo kanaté. Alors, le bas juste, si tu soutiens Papa Hervé, continue à soutenir rien. Ceux qui ont soutenir rien. Même ton matin ba paniel, même ton lobby comme on dit là, les défauts, les failles, tout ça, ça va rien changer. Ils vont changer le monde. Parce que oui, tu as communauté la personne n'exalé, tu as maramde les autres tambours. Mais moi oui, Nazoloba toujours. Non, j'ai compris déjà. Pourquoi les places au lobby? J'ai compris maintenant. Ça va. Voilà. On connaît tous les autres. On est là juste pour déformer la vérité, c'est ça.
Si c'est pour déformer la vérité, tout le monde est d'accord. On a Pélissi Panel, on a bandi ko finga makasi là, c'est une très bonne chose pour nous les Gola. Non, c'est pas tout, maman chérie. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde à Fingara. Mais oui, c'est pas tout le monde à Fingara. Il y en a balobara toujours. Ma fanatique, on va contrôler la banque. Surtout dans le monde, il y a les internet et yé. Tu peux pas contrôler. Nandenge côté à Fali, et ça la batba Fingara. Côté à Ferré, et ça la batba Fingara. Côté héritier, et ça la batba Fingara. C'est-à-dire, c'est notre communauté, c'est pas compliqué des choses là. Aux moins. La communauté là, c'est compliqué des choses là pour qu'on change un mot comme ça. Parce que, mon temps, yo ça la, on regarde ça live na yo. Au Fingarat. Là, on a d'accord, t'es dans la propos moussous. Oui, on ça live, non, tranquillement. Bonsoir. Bonsoir. C'est-à-dire, tout le monde a cause la net yoté. Tu vois, même on a la colère et l'homme au monde c'est pélicioté yo et qu'on réagit na façon on a calme, on a posé. Non, le but tout à l'heure, on a contre yo bazali, on a pour yo bazali. C'est pareil aussi. Mouto a cause la pour, à comprendre mouto a ça contre. Parce que ils ont sentiment et la musique. La musique, ils ont un sentiment, na façon naïe. En même temps, le monde internet est côté na éducation. Parce qu'il y a des gens à rouiller, il faut finir, il faut se sentir bien, il faut finir. En bref, maman, et fait au lingo le bani. Bon, chacun a peu sa opinion, c'est pas mal. Mouta peut sa opinion. Pardon, bonsoir. Maman F qui t'a dit, le monde de celle où les souki, mais monde de souki, monde de tu vois. Faire le stade Ananios à Robert, stade de France, oh you arena banane à Robert. Et puis le roman na moussou sur tu vois. J'ai l'affaire à Robert dans le stade de France. Stade de France, ça faut mettre, on faut préparer. Robert dans le stade de France pour le lobby, Robert dans le stade de France. Oh, mais moukile souki, yo no ba maramukan sa moukile souki. Moukile souki, mais il faut qu'on monte ma stratégie. Moukile go souka ou pas, mais on doit monter. Mention s'il vous plaît. Faut monter ma stratégie. Et ça va moukile souki à un moment à Betty, non? Mention s'il vous plaît. Bonsoir. En fait, on a moyen ni, en fait, on a la stratégie ni. Ateki combien de disques Libanda, combien de pays, 4 Europe, on va reconnaître ferré. Naomi, combien de featuring pour être qui est? Au moins, les bâtons de ça qui stade wana ya fali, ça qui bana ba wesh wana, ba yo ka fali. Ba yo ka fali. Ba yo ka fali. Bango ba yo ka fali, ba yo ka ferré, tous à réaliste, ba yo ka fali, au moins ba kenda ki na stade wana. Ba fan o ba yo ka fali, c'est pas ndenge mufini kwa so ba somba ki ba sombele bango ba tike ya ofele lokuta. Ba nyonso ba somba ba tike na bango. Au moins ni donc, puis ça fait rigola, on bête à concert à Stade de France, yo muto que ne coton dit c'est là, en gros. Stade de France, mention s'il vous plaît. Gratuit, parce que il va bien dans ce gouvernement. Mais nabi dozana na panel nabi babola. Wa ya bazo la kisanga e ba bien o ya sombi. Oh, si tu vas bien mon fino ko pardon hein. Mention manao. Mon fino ko. Ngina contredire yo.